Kosaleka télévision. Avant na yebisa bandano nazokebisa mwa mobali musenzi. Na lisusu. Petit moko boye na yebite so fali mutatindi yo. Ou bien ba auto commission PD sika au moment la TV pour le oui faire un peu sauvage. Celui de game, petit keba na bande le loko na bande la phrase na ba émission pour na yebso que ça la tension na faire. Na kebisio pe na makasi. So on lingi mutaka la no ebimate na miso bato. Pour na bato ba obete na sous-sol makamno nyonso na yeka l'étalon na télévision. Tu as besoin d'un outil. Si on a besoin de kumisa convoi à Fali, na motuka oya yete wana. Donc nous allons bena masoka Fali et talibiso na loti. Pour ta Fali tu mutaka la muta occupé azati. Pour ya ngoka mtetikali. Asa banyo ezala mbala no ya suka otanga ba kombo ya fere na. Et puis on va peke yo na na raja fere yo mbesi nyama. Obi na na so kapo na na kisasa. So ngana za na poto. Na so tam so mission ya migeni ma na bi Kosaleka télévision. Kosaleka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 loko sika Kosaleka TV nde makamba en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a artistes na bino nyonso, il y a ba domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration, nyonso. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misati Soin. Ce beau livre vraiment beau programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah, bah pour ça. Ah, la réalité dans la kawa, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'environnement qui est mapouya. Alors, il y a madame Victor, il y a très à l'aise. Comprenez? Kosaleka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Ozana mbongo yeba keloko kosomba te. Ozana mbongo yeba wenze ya moins cher te. Ozana mbongo na yo zingo na conteneur bakosi yo bale mbongo. Boliami, boleli, bomoni pasi mingi na nzela ya ngwanzu. Solution eye pa Freddy Bokulaka. Agence Freddy Bokulaka ayeko faciliter ba mama pe ba papa nyonso o bakendaka ngwanzu. Ozana Kishasa, olingoti nda biloko na ngwanzu. Ozwango ti liboso ya porte de pangu na yo. Contactez Agence Freddy Bokulaka. Olingi osomba biloko ozana kati ya ngwanzu, oyebi ba wenze ya moins cher te. Contactez Agence Freddy Bokulaka. Freddy Bokulaka a une solution. Freddy Bokulaka mokonza ngwanzu. Freddy Bokulaka shinde ya ye. Donc benga numéro eza affiché, ozwa solution na o nyonso ozali koluka. Osombe lamba, osala conteneur, osomba biloko nyonso o etema la ngwanzu, yende mukolo ngwanzu. Contactez ozwa nyonso na facilité. Chez Freddy Bokulaka, c'est le là. Merci d'être branché scotché sur votre chaîne Nancy Bassé VIP Télévision. Merci pour votre confiance, fidélité, boza et belé partout au Bota l'Arabiso, Bolanda-Arabiso, plaisir et à partager au monde nabine belé qu'on a une émission nabine surtout sur Otali liker partager et ça la bien ma casse. Merci maman Clotilde Bonne de la Plafond du Rennes. Maman Clotilde Bonne de la Plafond du Rennes, merci beaucoup. À Yabadi Mavungu, Béra de Prince des Amounda, Yannick Ndoulou déclara international. Je te salue, merci beaucoup. Na maman Obet Chubambe, femme d'affaires, merci à papa François Bassé, Hervé Ambari, Motema Eget Enyo, la question des prix États-Unis d'Amérique, actualité domine toujours na. Le 7 juin 2025, faire représenter la ING Arena. Il y a un billet qui est indépendant, somba billet et surtout informer que vente physique paie et commis. Donc, pour somba billet comme on a facilité, sur somba internet, en tout cas vente physique et commis. Quand on a page artiste comme on a
place tout oyo ba billet ezote kama européen mbongo ozu billet na yo sans problème. Je sais avec BG Manda to meka pe ko solo là moi mambango ye moi ndongo moi ndungu moi ba information ya mabe lokuta ezotambola penza na kombo ya faire rigoler surtout pendant le 7 juin 2025. Déjà c'est notre plateau BG Manda. Bonjour. Bonjour, Nancy, c'est le VIP, le first class quoi. Souka. Des fois. Bonne santé. Qui est joli. Comme d'habitude. Pepele nyama. Bonne santé jet set. Ah, t'es Mikolo nde top ya likolo à faire à ma bé makasi. T'as la concert autour bête. Et bah ils ont pour ma magistrat. Non. Ba bandi faire mon garantie. Bon garantie. Oh, t'es bon on va payer un ezebile. Bah $3,500. Et bon garantie en dagout. Faire aussi la. Non, c'est trop fort. Mais faire to bandi secret za nini. Toza na faire na monoko faire azaka na actualité. Le problème c'est que Nancy c'est le photo le ba bien. Omoni tozaki liboso na monde de concurrence mais le concurrence est assuté. To comme na monde ya reine. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que concurrence c'est étant de regarde il y a Betty Martin. Voilà. C'est que na ne tozaboy toi sur le monde ya concurrence wana te. Aussi to yebina na likina na nazansi. Na zo gagner. Donc faire rigolo azo régner sikoyo. Et comme tant il y a reine ya faire rigolo. C'est vrai zo régner comme mission. Oh. Baromo ba yebi ke oui na minute ba osambile pardon Seigneur Jésus des nuances. C'est que la biso peta. Mais oui. Alors tu vas tenter et ça va mener ba on ne faut pas base la même faire régner après biso to yi. Mais bah conseil à faire c'est comme si soit cette date ils ont carrément un problème. Tout le monde va fallu ba billet 7 wana ba na poto ba billet zote kamate. Bon, le problème mes amis au moni faut pas zonga na ba ke tuna suki dev et comme les aka bev ba tuna na tant il y a ba na ba 9 millions so to tinda ki akasi c'est-à-dire que tant bo ba ke billet te kamate tous à niveau na combien faut pas le baquer beaucoup na niveau ni pour take ce qui ben voilà ça le déjà que oui voilà 9000 les gars on ça que oui ntunga si tu font déjà mon fini quoi sold out tunga tu traînes moins ba 4 billets pour te sili ça va quand tu as croquis tu continues na site otali croquis wana on ba couleur ndeni to vidéo otali ba nombre ya ma dodo wana otangi pena au mona boué to tikala mona ba 4-5 quelques billets faire un concert oui un concert jiba na concert wata na concert kofia na concert mais ce que bitumba ngo ba explication ngo ezaka na billetterie et njarena le problème c'est que faire rigola yende muto ezaki artiste nzamba otala na minute c'est-à-dire que ti nzamba a commis na point que longoli ba ange abika nzamba on fait la faire pour attirer ba embrasser na yebiso que attirer ba ange tout ba ange siko amoni que oui ils aussi mbate nzambe yemo habiter bon ba ange bon longo na ngamo na tika na tala faire so il fait la bouger bon ngamo na olanda ya ngoma mboye ke kito ya ngoma moni donc na minute au pepe la tala niveau to accélérer to lundi pas tu refait kuna pas tu refait ba vérité somme pas tu refait le héritier kanga faire héritier kenda ko kunda biloko be mena ndaka faire donc héritier à combattre à faire spirituellement. Personnellement, il y a quoi entre héritier na fait mais so de roba kutu et dans la ligne au héritier il na faire pour faire le bout habiter quand on prend héritier tes missions sur batinde là pas falli en moi OK falli mu batinde héritier falli ba solo na bango oh ba copier ba ngwa ça featuring bango mais falli pende ya zo bete moi ba 12 ba nini mais ngala yebisaye au moni pas tu refais au moniti à salaire de cérémonie wana faire ça zone c'est déjà retour à l'expérience pour la minute ndeto zaboy asala kisi pour ceux qui donnent la lille ceux qui ni wana salle ni wana et ça sur stade de France te to zelo nazo ba héritier OK vous comprenez pas tu refais na ba mo te ba billet na ba bar te ata ba teki muto somba ngonda zate ba otala niveau ka bango mutaibo muta o aima na difficulté bon soit imi nzembe moko ya mibale vo kaoki o ganga pa héritier c'est-à-dire que héritier eza wana ti mutu olinga ocha musapi na place
batiaka te outia mosapi na lisoko koba barésultat sikoyo yango wana ezongela ye mo po biso na minute obiye etekama ata asali nyonso moto abimisa ye na miso ya bato apesa ye valeur bakomisa grand chanteur c'est Ferregola donc c'est-à-dire que Fer ayebi ndenge apesa o makambo et puis lelo otikala et so eza na bato mosusu babanga bandako bango na maison mère za po yemba na Fer so comprendre donc c'est-à-dire que aze lokote comment on a ba JDT de le bazaki na ba compte à rendre comment on a ba mi mais to mo le JDT bola ma Fer ba mi se bele ba ma Fer mais héritier bazaka on a problème te subitement ba maman aussi peut-être ba MC Wenge ba vie mso Wenge ba ko torturer omoni ata balobi bilo ya Wenge na ye monde azana yebi ke wi akoka Fer te héritier ye mo yebi ke Fer aleki na succès aleki na makambo aleki na spiritualité aleki na koyemba aleki na kolata aleki na tout même na bandako même na bana zo comprendre na basa kitoko concurrence wana on risque ni c'est-à-dire que héritier dans le bas plusieurs fois il y a lingi na ye FO awa ye na kati ya ozalate niveau ni zati problème niveau bon ezanga ka nini héritier le ozo masima toko babe pona makambo yango esa que héritier azo masima keza mazo masima teza likambu ya mutu na mutu ana tana ye vous comprenez héritier nenga zana fois zela c'est-à-dire tana ina kokite tango ba faire ya no sa succès yena zalate donc tango intervention bimi azana na ndako wa omina na libela mama et puis tango basali solo la bien yena nde ba luki ndeni akota la maison mais on vende na ndaka wera aola madeso mapata vous comprenez ye ayo bima après ki buisa kutu donc fois zela héritier fazela en tout cas tu comprends tes niveau guerre oyo faire ça les loté to benga ya guerre ils amambu ya guerre été faire otikala jamais on sala guerre héritier vous comprenez héritier ça niveau té ana to ça ne guerre na fani na musique ni ayimba na voix ni pourquoi yemba na komi même faire soit juillet au matin niveau yemba ayimba bien té mais c'est de gars ça raison ça ya za vieux ayemba bien té héritier ayemba bien té même faire soit juillet siko bon que ayemba différent vous comprenez c'est-à-dire que bilon mususu to ke na ngona ndenge te ke to sala guerre na héritier la nini au niveau à diembeli biso to aodiembela na ngwa moni asimbini adiembeli akanga biye guno kona kaka fe adiembeli na nina couper ou bien na linzaka na omona pasi ya diembeli te po tine lo so za ke muta diembela ezata mso po babaya na don suki don na ligne suki don pas beta wana dépasse donc aiguille de peut tellement na zéro ba dozo matati tout le monde a musique on peut dans la radio beta qui na sala il y a 10 000 au lieu de 20 mais est-ce quoi wana biso to pesa ka pifo po to lobaki yango na cadre ya ndenge ke vient option tsone il fallait ko soutenir on se comprendre yango azaki moi soki moi 5 000 wana on se malgré ta kata rideau on se comprendre mais il y a tout bien mo bozo mona résultat en tout cas tout le monde des avances aussi seigneur langa si auto parti na baba biye ngwele ye facile nan et là akendela poto yango ni bon musani zekini biye ti na ba restaurant biye ngwele biye héritier ngwele non faut ba faut attendre ça on le mai bongo bien mais biso ndeza bo jusque là il faut qu'on le bango bien que ti to comme na ba niveau il y a ba 13 000 et quelques 14 000 c'est-à-dire que na minute on est aux aboyés sport na ça mythe officiel non té et puis ils avaient que ba bouche à l'oreille ningi biso to za koloba donc eux que promotion pena koloba que promotion il y a concert non proprement dit non bandit akasi donc baza akali tout seulement mon KBCBG tu dis que je vais piano tout matanga je ba kufeli sege kufeli zule moto kufeli ape mwana e océane piana mais polémique ekei je vais piano na matanga sege niveau za qui stressé niveau les là qui matanga océane je ba ça ne ba snap je ba va normal kaka je ba ke poto tache matanga mais niveau va ne normal en tout cas c'est comme si c'est pas ici ba tout est on m'a dit la vidéo là ils ont dit façon il y a qu'on s'est dévoilé et qu'on s'est défoulé, disons. Donc, c'est-à-dire que na matanga biso atoyaka na matanga toyeko leliso pona mokolo wana
mais bakolo matanga donc etikala bango pona libela neti JB soka zaki na nombre bana yebiki zaki 10 na minute a une grande fille donc c'est-à-dire que ils a perte à monene pour la vie naï to ko le bango na expression nyonso mais le plus important concerné yemo ga yebinde nya vibra na kati naï et les kama matanga ti bo moni JB zaki te to yebi pas ni ya yokate à part to kene na ba contexte o ezake ba audio et bimaki na oui o ezali ke kabuli famille vous comprenez pour awa JB pas ça matanga na moni JB a matanga na moni maman na bango na maman voilà petite sœur na voilà vous comprenez donc c'est à dire que ba ko loba o bango loba mais JB nda yebi wazo kana kati na donc à cause atam so sali semblant na miso abatu mais na moment on revendre yemoko en tout cas ayo na iloko ezake ezoni sa pour moi na wana a na yeso otali JB otali ressemblance otali Daïda otali Momono amona ntuka wana donc ressemblance ezali donc il y a pas match moi il y a pas photo le plus important c'est que matango les gars bien tout monde qui bana tout oya JB Abraham akenda ikuna ba se présenter na matanga ndeko na bango et puis bazui ba maloba na place ya papa na bango na place ya bana et ça va vraiment bien et ça qui bien to la muki makambeza ngate ko fi olomide so ka le katika ka solo na PC mot de l'homme de l'hippodrome ba vie mo bien les 19 ko fi bo considérer oui ko faire avoir ko faire miniature donc ayebi ko considérer ba to bi ko ba na PC mot mo po mo konzi ko fi olomide le bibo ya be joma na quartier la terre ba misenyo so baleki ba meilleur musicien ba meilleur chanteur ça Cindy na faire mais ça des gars t'es ça par rapport à empreinte comment donc c'est-à-dire que empreinte o eza que Cindy na faire ba marqué et linko baté ba o wana nyoso bazaki ba fopo bazaki ba tout quartier da tête pour na fali ami de yena na mi kende la mi chapele je quartier ta basala ngoni la Kofi on dirait yena pas ça 100% na quartier la tête quand c'était un Kofi on le ba que 99 ans moko pour commencer c'est qui fait OK donc tant faire ya ko signer ça non ezanga na 9 pour commencer voilà eh vieux maele que même na ba bien naie o ezaki mi surtout mituka ponga na kutana na Didiston même na banda luana trop juste je me soupe tous na ken piana donc na banal 3 bana tam mituka mingi même Mercedes so ba pesa Kofi on de pembe ya Jeep pembe na Brazzaville donc yem tatambola na bakara Kofi c'est que moi je joue un peu ça ma wana c'est-à-dire que papa ce quoi cause un peu jeune fille kaka donc c'est-à-dire que bolinga Kofi so tali même ba vidéo ninga banda ko sala izara mingi Didison na sima oui donc aza mona o Kofi olomide alinga mingi mais il est au cas on senga pas na Didison en tout cas il faut cesser ko sala biloko sala papa koli aza papa abino kotika na kipa problème ya maman na bino na papa na bino yo ko kota ngote c'est-à-dire bilo mususu maman ko loba no maman ko yebisa yo mais za mususu ko yebisa te eza secret bango mbale bango ne ba yibani koluka ko choquer te pour le so akufita mso zanga moya ko yana matanga na ye ah oui il faut faire attention kongola kanda ko mabanga eza mbele mona ba fali o to ko loba ke ya mona moni lelo fallait aux la maudit la musique sans kayeba poigné parce que Kofi a fait ça nyonso o a quoi pesa na musicien monté ma pesa on pas fali on se comprendre mais o fallait comment vous ont scellé lelo il y a mon les alwa malédiction na yi on se comprendre na bola mon ezan nene na on le ba pona Didiston il faut faire attention Kofi ko maudit yoté posa moi na yi mais yebake tout se paye ici bas aux osala au porter le malheur yomoko sans que kutoyeba le bekomi ko regretter le ni si je savais voilà donc éviter biloko wana même ya osala ba vidéo na ba fali ça ne sert à rien aux a déjà Didiston aux a que international je comprends donc c'est-à-dire que tu n'as pas intérêt ya ukanga na fali fali ndaza ko utiliser yo oui vous comprenez fali ndaza ko utiliser na notoriété aux anango et puis il y a zolinga a pesa Kofi olomide mutema pasi Kofi qui paraît et puis Kofi ndaza boye a un intérêt à détruire via fali pour lelo na ndaki même na émission abiki
fallait avoir fierté naïe. Hier on t'a sali que oui elle est là azali donc voulant ou pas nous sommes ça là bah il dit que oui azam musicien ou t'es pas Kofi donc ce n'est pas important il y a Luka ko ça la vidéo là ils a bien été hein Kofi et azali na c'est Kofi ça la vidéo était pour le blesser maman na bino sauf que à ça la vie naïe à Rosala ba ben ses places azala maman si moi c'est azana besoin de gâter à l'aise c'est ça il faut se sentir que oui mon bala linganga on peut s'en affection bona boy donc ils ont monté ti asimba ki wana zapo apesa non c'est sa femme oza que lelo vie na yeti ndenge nzamba obenga yena na mboka ne donc il faut éviter biloko wana hein toza ba bantu surtout ba congolais toza ba ndenge na biso mo boya kozala il faut faire attention et puis fali poupa et na éviter na konga ko peut se conseiller mais yebaka ke nyo se futa maranasi au moins ozo sa Kofi même temps sous ba no bon salon wana yibang nyo se futa maranasi ba guerre un peu comme ina bana et on dirait avec ka babila keji wana c'est on le tozo lo bati ya kan sakati a sala vidéo a sala et tra na internet ya lo ke oui alongola kombo ya bana oyebe mukolo ba usala rappel papa notre petit on sala droit oyebe mukolo usala rappel peut-être nous avons kambo yo au quotidien problème moko ya makasi esengaki moi na ko défendre yo a ko défendre bien ma boy ko sala ngo po yo lo baki ololo devant le monde c'est-à-dire eza ba biloko oyo il faut pas ko sala faut pas que ça ngo BG Manda tout monde so jeter que vers la fin émission et là on ça va gaulois par rapport ya de cette avant na yebisa ba nano nazo kebisa moi mo balo musenzi na Jesus petit moko boye na habité so fali mutatindi yo ou bien ba auto commission PD sika au moment na ko veut pas le que oui faire un peu sauvage ceux qui des game petit keba na bande le loko na bande la phrase na ba émission pour na so que ça la tension na faire na kebisio pe na makasi so ko lingi mutakala no ebimate na miso abatu on a un bateau, on a sous-sol, maramne nyonso, na yeka l'étalon la télévision. Toi on a besoin d'en monter. So on a besoin comme ça convoi à fali. Na motuka oya yete wana. Donc on sala on bela maso fali et tali biso na loti. Pour ta fali to le mutaka la muta occupé azati. Pour ya ngoka mtetikali. Asa banyo ezala mbala no ya suka otanga ba kombo ya fere na. Et puis on va peke yo na raja fere yo. Mbesi nyama obi nana so kapo nana kisasa so ngana za na poto na so na tamso mission ya migeni ma na ngobi mango bien ti yo lo ba ke yo ba on a raja faire yo ngo po mango nyi nyango nzambe na nga balu ba pecho ka micro trottoir wana ngo tamso no ka so za danger zo no côté il faut faire attention ça la keba na kombo ya faire amu ninga no tape na age noté na ba niveau ba ne monter on comprend et ça la mbala no ya suko ya koloba mama fait betara masola fali na yo ka to tanga po sinote oyo ba pour ni soso subarate et sina laki yo soso subarate so mona masuba soso merci non to non soso le loi na soso na merci beaucoup nous sommes la BG Manda bamboto pesa banane message eza pena mingi pour na ba golo tout ba on a bosombi ba billet te somba ba billet surtout que FNAC ezali wana bafongoli pena voix vente physique c'est-à-dire que mon major pek yo moto lo ba major pek au son voix physique yango ne fongwami na dit que so mano de adi billet pour en famille pour que na famille donc bo so ba billet ba tout au boza que bo so même na ba restaurant o ezali approprié ba musu ba ba malewa ils a problème te biso problème na biso zaka ke ba so ba billet fallait atambola na château rouge wana au son de billet ba peso mafuta mbila to tsala ko lobango te équipe biso na iloko monte mais bato basomba te baboya kosomba oya biso to loba bato ba osomba billet yango monto ebisi bango ke ba o eza ke ba yebi tamsu kosomba billet te na en ligne yango moni ba fongoli vente physique boke no kosomba na FNAC nyonso parce que biloko wana fa lobango ke yango même te créer ki même ezala tio monaki il fallait billetterie fongoma les 3 to pour ça garantir les 12 ezaki par rapport au Belgique na biloko wana nyonso eza pena te na
na Belgique. Donc yango moni ba bakisi na ba restaurant o ezaki ba ko somba billet place wana. Donc bo somba billet to sili selo ko wana soka sengi to beta 2 jours ba golo bino buza mobondo boleka bango na ebele eza possible pour na bino to sala yango pour la musique congolaise et puis tout l'accès qui pas pervé yenda za au-dessus les artistes tout na Congo et puis en Afrique. Merci beaucoup. On a profité na pesa moto na batutu balinga ngai taïsi intime malgré mon père ou hérité vous qui na la crèche. Maman Lisa Loboko motema boss na Loboko Bimbo on a un restaurant on a un supermarché na Chicago na Fondation Jérémy Okale Potier. Maître Junior là depuis Cape Town Mike Mwamba Ricky Basta Prince qui t'a dit pasteur William Snash yobi bon rétablissement mutu na ngai nzamba za no toujours mosala na nzamba solo na pesi moto na maman Titi madame Titi Fideline moninga bata Laurence Mabiala monsieur Guy Médard na pesi mbote Jean-Flix Basasa Basana Nantel hérité de ce matin les gens comme ce kamé na yobi grand frère propre Serge MP bon séjour na kini pour na biga pas ozonga mangu gladiateur à solo pour ozonga mangu na poto pour na concert à faire na pesi mbote place aux alliés na pesi maman Claudine Massaka maman Boboto ya parti politique à rep batuto bolinga BG Manda on est vraiment ensemble Ange Tar rigolo à solo depuis Brazzaville Elvis Alomba batuto bolinga BG Manda qui to joli. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Je dis merci à tout le monde qui est branché. Merci à Maman Laurenti Lola, Maman La Joie Sunda, Sandy BKT, Brunel Lopez. Merci beaucoup à Vraiment Kaka. Merci beaucoup à Nokomba, la bonne guérison Antoine, Zamba Yaya. Donc, tout au Botalibiso, Babi le 7 juin ou rien le 7 juin de Makambo. Merci ingénieur 15 derrière la caméra. Restez branchés. Vous abonnez. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele.